Mbote pe matondo mingi na bino balandi ya Vuvwam Télévision na bino baiboko bakatango nyoso na kopesa etando na bino motema miso pe confiance na bino. Tolo bakatango nyoso Vuvwam Télévision zali etando iye eye kolongola bongo baindo na kati ya boyinga oye yingela biso wuta bongo tango mwa moke molai. Koloba bongo banda mopaya ya na mabele na biso asala ete akotsa mai ya bosoto. Toto bake histoire ya baindo e bomba maki kasi na nzela ya Vuvwam Télévision e kosala ete tango nyoso manake le kaka pona kozipolela biso maye maso maboma manenge balobaka tango nyoso Vuvwam Télévision ezali etando ya bwanya ya mayele pe ya bosomi ya baindo. Baso tozongisi matondo ya mingi na bino balandi ya émission mikanda nya boyebi tolobaka tango nyoso lisese lobamaka soki olingo bombela moto moindo likambo tsela ebongo na kati ya mokanda kasi biso ya bino mosali tata ntsumbu maimona na nzela émission mikanda nya boyebi tolobaka pe tokosala tango nyoso bokasi ya kozula bino mikanda oyo kozipolela bino maye maso babombela bino tozongisi matondo ya mingi na bino bayebanso bolatamaka na susi pe na bino bayebokomelaka biso na nzela bongo ya internet tozongisi matondo ya mingi lisusu epai na bino esengo makasi ezali ya koya liboso na bino nini tokumbeli bino lelo ya solo bandeko bala tokoloba ete na ngonga oyo bobenga baninga bobenga bilenge mibali bobenga bilenge basi bobenga batata bobenga bakulutu bino banso bovanda na ngongo oyo pamba te lelo nazana esengo ya makasi ya kozala liboso na bino po buku oyo toyeli bino lisusu ezali buku oyo tango biso moko totangaki yango tolobi ngai tata Ntsumbu Maimona do nazokomba tango nyonso kosala ba découverte ya babuku ya kitoko mokolo na mokolo donc buku oyo toyebisi bino bozape te bodéplace te donc ata ya kolia soki ezali botia yango na mopanzi bolanda buku oyo kobande bandeli kino esika tokosuka soki esengi tosala baémission mibale to misatu mpo na buku oyo tolaki bino buku oyo ezali na mai ya motuya oyo ekobakisela biso na bomoi na biso ya mokolo na mokolo pamba te tolobaka tango nyonso bomoi ya moto ezali motuya makasi soki ozali na kati ya bonsomi mpe soki ozali na boyebi pamba te boyebi ekopesa bino makoki ya koyeba bokozwa biyano na bakokoso nyonso oyo ekokoma na kati ya bomoi na bino ndakisa likambo moko ekomi lobi ke soki nasali boye nazongisi boye nakozwa na makoki ya kozwa bongo biyano pamba te lelo na mabele ya Afrique lelo ezotambola malamu te neteni ya politique neteni ya science neteni ya religion maso mazotambola malamu te mpona nini totangi na biso ba théologie totangi na biso ba kelasi na ba niveau nyonso ya bokeseni ba licence ba graduat ba doctorat ba master mais lelo kino lelo Afrique eza kaka na se tosali ba recherche nyonso scientifique mais lelo kino lelo Afrique ezokoka te kobima na kokoso to na pasi oyo bakotisela biso mais nini ekosala ete Afrique ebima ezaka mokoto kozwa boyebi ya solo ya tata mokeli oyo ekosala ete edéclencher bacapacité to bakalite nyonso tozali nango mpo tozonga ya solo tomonana na molongo mobimba ete biso mpe baindo tozali na kati ya mokili lelo tokumbeli bino buku oyo buku oyo mokomi mokanda akomi yango na susi mingi vraiment ya bilenge po ndenge tolobaka to ndenge elobamaka elenge nde elike ya lobi mboka oyo ezali na bilenge ezali mboka oyo ezalaka na main d'œuvre ya makasi mpe ezali mboka oyo ekendaka bongo liboso e mboka oyo bilenge baza consciente nde esalaka ete mboka wana ekeke bongo kokende liboso to etombwana tomonaka mikili nyonso ya bapaya okokuta bainvention mingi ya minene bato basalaka yango ezali kaka bilenge mais po bilenge bakoka bokosala mayemanso wana esengeli babongisela bango environnement esengeli mpe bilenge wana bazala conscient koyeba ete ngai elenge na ye mpo na bolamu ya mabele na ngai mpo na bolamu ya libota na ngai mpo na bolamu ya mboka na ngai e mboka oyo bilenge bamipesaka na kati ya distraction résultat ezalaka toujours négatif soki botali lelo mabele Afrique okomona ke bilenge bamipesi mingi na distraction yango okomona lelo Afrique ezangi vraiment tina liboso ya bakontina nyonso nde mokomi mokanda alobi te
tokoki te kotika bilenge bakoba kozala boye esengeli tokomela bilenge bazwa conscience po participer na tombwana to na développement ya mabele na biso ya Afrique bomoto bwa malonga po na bilenge na biso liteya oyo ezali liteya yambo balobi elenge yeba mai maleka po ososola mai mazali kobebisa bolenge bwayo buku oyo na kitoko nango nyonso ekomami bongo epai ya Fumukusu Kiamzala pana na Angola bandeko balandi tokoyeba pona nini Fumukusu Kiamzala pana na Angola balobeli bilenge ete bayeba mai maleka po ososola mai mazali kobebisa bolenge bwayo soki oyebi te mai maleka to le passé ekozala difficile po okoka bon kozala na présent ya malamu to ka boko kolengela mayema ko ya lobi esengeli oyeba mai maleka yango komona mopanzi sango moko na chaîne ya bapa lobake un peuple sans histoire c'est un peuple sans âme donc sengeli na moto ayeba mai maleka na ye mai maleka nde ko pesa o makoka ko miyeba esika oyo zali pe esika oyo zali ko kenda bo moto bwa malonga pona bilenge na biso lokola buku ezali liboso na biso tokanga maloba te tokende koyeba likanisi ya mokomi mokanda ebomba miwapi na ebandeli ya buku bayebisi biso boye na mokanda oyo tozali kopesa boyebi boye bokokumba bomoto bwa malonga epai ya bilenge pe bokolingisa ete bilenge bayeba mai maleka po ete basala angele na etamboli na bango na lelo oyo okati ya mokili kolandela mitambo oyo mindele batela biso pe bazali kokoba kotela biso baindo posa na biso awa ezali ete bilenge bakweya te na mitambo yango mpo soki bakokweya wana ekosala ete bilenge babebisa makabo to badon na bango oyo babotamaki na yango nzokande bilenge na biso bazali bokasi pe elikia ya lobito avenir ya mboka pe mabele na biso mobimba ebongi bamibatela malamu penza pamba te lobi ezali kozela bango bandeko balandi na kolika ndenge tolobi soki mokomi mokanda bakomi mokanda o pona bilenge po bayebi ete bilenge nde bazali socle to bazali baye o basimbi tombwa ya mabele soki bilenge bakobeba elikia pe ya mboka ekozala te pamba te biso baye toza bakulutu lobi soki toza te baye bakoya lobi ekozala bongo babilenge esengeli babilenge bazala bien préparé potango lobi bango bakokoma na bibonga bakamba mboka bo elongo bani nde esengeli bilenge na bazala vraiment bien préparé na maye maso oyo etali bomoto bwa malonga yango moni mokomi mokanda o akomeli bango mesengeli atalisa bango maye maleka po na koyeba place bazali pe sika bongo bazali na kokenda tokokanga maloba te tokotsa commentaire mingi te lelo po mokanda lokola ezali liboso na biso tokoa boko sosola bomoto bwa malonga po na bilenge na biso tozonga biso na bino na mokanda nde bongo mateya to boyebi oyo ekomami awa ekabwani boye kobotama ya bato kolandela bileko bya mokili oyo ezali bongo biteni oyo babuku ekabwani nango mabongisi ya mondele pona kobebisa biso baindo neleko na biso ya bonsomi tina nini mindele babebisaki mingi bilenge basi mabongisi ya molimo pe ya mosuni pona kotongama ya banzoto oyo ekoyamba milimo ya bilaka nkokoso nini ekokomela molimo oyo abotami na nzoto oyo baboti basali kindumba pe bongo kinzungidila to environnement nini batieli biso baindo na boye botanga maye makomami awa na bokebi nyonso batalisi biso biteni nyonso wana oyo buku ekabwani na yango na susi kaka ya kolamusa biso makanisi na kolikia buku oyo ezali monene kasi kolandela ba minutes oyo tozalaka na kati émission mikanda ya boyebi soki tokozwa makoki ya kosilisa yango ekozala bongo malamu mais soki pe tokozwa makoki ya kosilisa yango te tokolikia
tokosala makasi toya mpona kosilisa yango. Tokei bongo neteni na biso ya yambo oyo ezali kobotama ya bato kolandela bileko bia mokili. Bayebisi biso boye moto azali molimo oyo ayei kokota na nzoto po asala maye ezali kosengama na eleko oyo ayei. Pamba te eleko na eleko ezali na bato na yango. Ezali na makambo na yango. Ezali pe na milimo na yango. Na maye etali kokela, mokili ezali kotambola na bileko. Na mobimba na yango. Na kati ya bileko yango, bato na bato bazali kotambola na eleko na bango, bazali pe koyamba milimo ya eleko na yango. Tomoni shema, balimboli mokili ya molimo, pe mokili ya mosuni. Na mokili ya molimo balobi eleko ya yambo. Milimo ya yambo. Na mokili ya mosuni pe kozala bato ya yambo. Neleko ya mibale na milimo ya mibale ekozala pe bato ya mibale. Neleko ya misato, milimo ya misato ekozala pe bato ya misato. Kasi toke matotanga nyonso sima tokozonga po to meka moke kotia commentaire concernant mai oyo bakomeli biso kolandela eteni ya yambo kobotama ya bato kolandela bileko bia mokili. Bayebisi biso boye ezali lolenge moko pona banzete. Nyonso ezali kozwa kaka bomo ise moko. Kasi nzete na nzete ezali kobimisa mbuma na yango na eleko na yango. Soki tozali na manaka ya bapaya kolandela sanza ya décembre, tokomona bongo safu kino avril. Soki tokoti avril kino tokoma na elanga, tokomona bongo malala. Soki tolongwe na elanga po tokoma kino na septembre, tokomona bongo manga. Soki tolongwe na septembre po tokoma kino na décembre, kona bongo manaka bapaya, tokomona bongo anana. Bayebisi biso boye milimo wana bayaka kobotama na baloposo nyonso. Kasi toyeba ete loposo moyindo nde ayambaka wayambo milimo wana. Nde bongo na eleko ya misala ya mabanga, milimo ya misala etali mabanga nde bakoya kobotama. Na eleko ya misala ya mabende, milimo ya misala etali mabende nde bakoya kobotama. Na eleko ya misala ya lotiliki, milimo ya misala etali lotiliki nde bakoya kobotama pe bongo na bongo. Bandeko balandi kwa ndeteni oya yambo, mokomi mokana lobi ete moto azali bongo molimo. Na kolikia mozalisi ya bikela mubinso oto bengi tata mokeli, pona bososoli ya malonga obino bobenga kanzambe, na kolikia aza mosunite, azali molimo. Kasi pas n'importe quel molimo, tata mokeli azali molimo, o eleki milimo nyoso na nguya pe na bokasi. Kati na ye abimisaki milimo ebele pene na ye. Po bazala bongo baninga basalisi. Lokola tata mokeli aza invisible avant na mokili ya molimo, milimo pe oyo yabimisaki evandaka bongo na mokili ya molimo. Kasi tata mokeli lokola na likanisi ezalaki ete amonisa bozali bwaye nde ya kosala bongo mokili ya mosuni. E na kati ya mokili ya mosuni asali biye biso ya mosuni. Nzete, nyama, mbisi nyonso ya mosuni, y compris na bato ya mosuni. E musuni ona sali ezali lokola enveloppe. E milimo oyo ekoya ko réanimer misuni oyo asali na kata mokila musuni ekobanda bonko wite pai na ye moko tata mokeli. Donc molimo ezali lokola courant oyo ekoya ko lakisa télévision. Pamba te télévision to sombi yango. Soko tsango na ndako eke courant ezate télévision ekotika la komonisa utilité na yango te. Lolenge moko pe na montre. Okoki kosoma montre tsango na ndako mais soko tie pile na montre te montre wana okotika la kotala yango te. Tata mokili pasalaki mokili ya musuni bongo atiaki ba enveloppe na kata mokili ya musuni. Ba enveloppe oyo atiaki na kata mokili ya musuni esengelaki milimo nde eya elata ba enveloppe po epesa ngo bomoi emonisa tina na yango na kozala na kata ya mokili ya musuni. Nde milimo ekowuta na mokili ya molimo esika tata mokili azali na makabo ya bokeseni na bileko pe ya bokeseni. Milimo na milimo eyaka na kata mokila musuni kolandela bongo bileko neka mokomi mokanda lobi ete ndenge kaka nzete ebotaka. Soki tozana eleko ya décembre tikokoma kino na avril kolanda manaka bapaya o na kolikia banzete nyonso ebotaka na période wana te. Eza na banzete oyo na eleko wana nde ebotaka. Lolenge moko pe na milimo na mokili ya molimo po ya na kata mokila musuni eyaka kolandela eleko kolandela bosenga to posa ezwami bongo na kati ya mokili ya mosuni.
Soki na mokila mosusu toza na posa na eleko o ba révolutionnaire to ba politicien malunga ba bota malisusu pona ko éveiller conscience à l'homme na pona ko révolutionner Afrique. Nde ba révolutionnaire ba ko botama. Soki eleko ya révolution eleki ete ba bazui conscience et sengele eleko ya komonisa misala moko quelconque to misala moko songolo pakale monana ba ya misala ba ko sa nini ba ko ya. Ndenge mokomi mokanda komi lolenge moko pene leleko ya misala ezalaki na bato ya eleko ya Pierre Taillé eleko ya kotaye mabanga tokomaki na eleko ya métallurgie eleko ya bibende tokokoma na eleko ya électronique to eleko ya lotilique ya Congo. Donc chaque bileko bay o bazalaki na eleko ya Pierre Taillé to ya Pierre Poli bango te bay ko sala musala na eleko ya métallurgie to na eleko ya mabende. Continuité bato na bato bazali na eleko na bango bakoyaka kolandela mosala to bileko o mosala ezali bongo na kosenga bango. Bandeko balandi tozokende malembe tokende bon koyeba oyo moko mokanda komi biso kobotama ya bato kolandela bileko bia mokili. Balobi nde bongo na tango molimo oyo bakoya kobotama na baloposo loposo oyo bazali na bonsomi bakokela pe bakomonisa mosala to œuvre na bango moko na mokili. Kasi loposo oyo ezali naino na boumbu akokela te pona ye moko ekozala pona baye bakanga ye na boumbu. Lelo mokili ekomi na eleko ya électronique yango wana tango maye matali électronique mazali koya baye bazali na bonsomi nde bazali kozwa pe kosalela yango nde tomoni mindele na Europe bamosaka na Asie pe ba Arabe na Moyen-Orient lokola bazali na bonsomi bazali kosala pona bango moko. Kasi loposo moyindo lokola bazali na boumbu basali kasi pona bango moko te mayele na bango ezali kosunga kaka baye bakanga bango. Tokozwa ndakisa oyo pona kososola malamu ba menuisier mibale moko azali na boloko pe mosusu azali na bonsomi. Na bango mibale oyo azali na bonsomi nde akosala mosala mwaye pe ekomonana na miso ya bato. Kasi oyo azali na boloko ata soki aleki oyo azali na bonsomi na koyeba mosala ye akokoka te komonisa mosala mwaye. Soki amonisi yango ekozala pona baye bakangi ye na boloko. Yango wana moto oyo azali na boloko soki asali kiti yeba ete kiti wana ekobima na kombo na yete kasi na kombo ya baye bakanga ye. Ezali lolenge moko pona baye bazali kosala na ba compagnie lokola bazali basali to ba travailleur mosala to œuvre na bango ekobima na kombo na bango te kasi na kombo ya compagnie to ya bakolo compagnie to patron. Motindo moko pona maître artiste mosala mwaye atako basali na ye nde bamonisi yango kasi ekobima kaka na kombo na ye maître artiste pamba te basali na ye bazali na se ya mitindo pe ya bokambemi bwaye. Ndakisa ezali lokola esalemaki na mobotama moko ya mboka Nigeria oyo asalaki ordinateur oyo ezali na makoki makasi ya misala kasi lokola bayindo bazali naino na boumbu mosala to œuvre ya moyindo oyo eyebani te pe bongo na bongo pona bandakisa mosusu. Bandeko balandi tozongi nano eteni awa po tokende bokolimbola malembe mai o mokomi mokanda akomeli biso. Mokomi mokanda bakomeli biso mai ya motuya. Balobi milimo mayaka kobotama na kati ya mabota to na kati ya baloposo pona komonisa œuvre na bango. Kasi kokoso ezalaka nini? Milimo o ezali na kati ya boumbu to baye bazali na kati ya boumbu ata milimo wana eye na balikabo po ko boko monisa mosala lokola bazali na kati ya boumbu e komonisa ngo te pona bolamu ya loposo bango bayeli. Na kolikia na kokelama ya baloposo loposo ekelama ya mozali bongo loposo moyindo. Loposo ya mibale loposo mosaka loposo ya misato loposo pembe. Elingi koloba ete milimo ya yambo exista ezali bongo milimo ya bayindo. Siko tata mokeli atindaka milimo epai ya bato kolandela bongo bileko.
Lokola lelo tozali l'école électronique tozali komona bisala ino tozali kosala ma smartphone, ba ordinateur, ba télévision nyonso ya lolenge na lolenge. Loposo pembe azosala. Azotekisa na mokili ezomona. Loposo mosaka azosala ba marque beso toyebi ya peau jaune tozali kosalela yango a. Loposo motane ba arabe bazali kosala mais loposo moindo œuvre na ye na kati ya mabele nezomona na ti. Pour nini œuvre ezomona na te po azali bongo na kati ya boumbu. Mokomi mokanda apesi ndakisa mibale alobi ba menisier mibale. Moko azali na kati ya bonsomi, moko azali bongo na kati ya boumbu, to na kati ya prison. Ndakisa ngai tata Ntsumu nazali menisier ya monene me na kati ya prison. Ata na leki menisier o azali bana na kosala mosala kasi ngai tata Ntsumu na kotikala ko bénéficier na mosala na ngai ti. Po na zosala ngo na kati ya prison, ata na sali kids bakolo prison to ba chef ya prison nde bako bénéficier na yango. Mais o azali libanda azana liberté nyonso ya kosala bonga na ye ateki azupe makoki asaleli posa o azali nango pona bolamu ya bomoi na ye. Lolenge moko pe na biso bayindo. Tozana eleko électronique. Mais banani bazo bénéficier na eleko wana électronique ezali peau blanche, ezali peau jaune, ezali bongo peau rouge. Mais biso bayindo attaque tozo participer na eleko yango électronique, mais tozo komater na niveau ya ko bénéficier pona bolamu na biso. Prévane kino lelo ba évention à l'homme noir na eleko électronique ezo mona na te. Mokomi mokanda lobi ndakisi ya mobotama moko na mabele ya Nigeria. Tokoliki ya soki tozana kombo na ye koyi kozala Emeyagwali. Emeyagwali Philippe. Philippe Emeyagwali. En raison des coups, Philippe Emeyagwali a été contraint de quitter l'école à 14 ans. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir l'un des plus grands pionniers de l'informatique de notre époque. En fait, il s'appelle souvent le Bill Gates d'Afrique. À l'âge adulte, Emeyagwali a commencé à étudier la nature, en particulier les abeilles. La construction du nid d'abeilles l'a inspiré à repenser le traitement informatique. En 1989, il a concrétisé cette idée en utilisant 65 000 processus pour inventer le premier superordinateur au monde capable d'effectuer 3,1 milliards de calculs par seconde. Ndeko wana Emeyagwali Philippe asala ordinateur moko oyo ezali na ba capacité ya ko calculer le plus rapide koleka ba ordinateur nyonso na monde. Ndeko Emeyagwali Philippe. Il a inventé l'ordinateur de calcul le plus rapide au monde. Mais ordinateur wana oyo ya sala ndeko Emeyagwali biso bafricain to bénéficier nango te pona nini po asali yango na kati ya mabele ya bapaya sous colonisation donc aza contrôlé ata œuvre wana esalemi bayeba ko bénéficier nango ezali bongo États-Unis non mabele oyo ya wutaki na Nigeria. Ndeko Emeyagwali azali grand informaticien. Tolobi bien grand informaticien. Balobi ordinateur na ya calcul o asalaka ezali le plus rapide au monde. Donc linko bakina ba créateur nyonso ba inventeur nyonso basala ba ordinateur ya calcul o eleki ya bango nyonso ezali ya ndeko Emeyagwali Philippe. Mais œuvre wana esalemi na kati ya boumbu. Nigeria soki asalaki na kati ya mabele ya Nigeria et que babimisi yango ebele mabele ya Nigeria. Total asiko invention wana elingaki kokomisa Nigeria. Il y a combien de mbongo, combien de millions de dollars na mabele ya Nigeria. Il y a kobota misala boni na mabele ya Nigeria. Zomona. Ndeko wana balobi ete ayaki kozwa prix ya Gordon Bell. Babi prix wana ba pesaka ngo kaka. Ezali prix do prix moko ya haute distinction. Bapesaka ngo na ba informaticien minene ya monde na âge ya 17 ans ndeko Emeyagwali akozwa yango. Mazweli yango wapi na mabele ya bapaya. Œuvre o ya monisi esika mabele na ye esika loposo na ye bénéficier nango mais baye mosusu nde ba bénéficier na yango. Bandeko balandi na pasi na motema. Mais nini ezosala ete moto asali eloko ya monene kasi bakolo mabele ba bénéficier na yango te. Po environnement na biso lokolo zali na kati ya boum tozo ko rater ko sauvegarder to ko batela
balikabo oyo bana bazobotama na yango. Na pasi na mawa. Na pasi na mawa. Ndeko Emewa Gwali asukaki kaka te na ordinateur. Balobi asalaki pe aevataki technique ya récupération ya pétrole, ya élimination ya fuite dans les réservoirs. Vous mona tala likabo o ndeko bandeko bazali kosala baindo mena kati ya boombo. Tozali pe na mama na biso Patricia Bat. Ya salaki machine moko ya laser na kombo ya laser Faco probe. Donc machine on ko permettre ya extraction ya cataracte. Donc maladie o ememaka baduti na cécite o ebomaka misu. Couche wane sale makana lisu mais ye akosala opération te ba ko pasola te mais à travers car laser ya machine wana osaki nde kosala ete elongola cataracte wana na misu. Mwana mwasi wana. Ba PC ba brevet lo lengi nos azala reconnu même kino na Japon na Allemagne. Mais moyindo na mabele ya bapaya. Lelo so dozo mona industrialisation ya compagnie sucrière. Ezali kaka bayindo. Ezali kaka bayindo. Mais lokola balati identité ya bapaya. Na kati ya mabele ya bapaya. Baso kokate ko monisa œuvre na bango. Tozali na ndeko garé. O asala bongo fer rouge. Tido leka na banzelo moni fer rouge ya ba lumière ya bokeseni ya misa de rouge, jaune, vert. Fer rouge tricolore. Mutu asala yango moyindo pe kaka. Mais asaleli yango wapi na mabele ya bapaya. De l'inko ba ke œuvre o moto moyindo azosala kino lelo mabele na ye ezo bénéficier na yango te pona nini po baye moko bayaki bakotisaki biso na mayi ya lokuta. Oye kosala ete ata omonisi œuvre na yo mais lokola moyindo azokoka te kozala nsomi na mabele na ye. Tomonaka kino lelo soki moto moyindo même kaka lelo kino lelo. Soki moto moyindo asali œuvre moko monaka pa sima une semaine, 2 semaines relaxer na télévision pa okaka bazwaye bourse ezwaye akenda mikili ya bapaya. Tozo kokate ko batela balikabo ya baye o bazobotama na mabele na biso pona bolamu ya mabele na biso. Donc il suffit ka moyindo moko asala likambo moko ya malamu o monaka ba récupérer ake mabele ya bapaya. Pona nini po kino lelo mabele Afrique ezali contrôlé. Ezo dépendre toujours na Occident to na Orient. Baso récupérer makabo na biso. Na kolika soki mokomi mokanda akomaki lisolo ya mobota oya Nigeria to ya ndeko oyo Emewa Gwali Philippe po ordinateur na ye kino lelo balobi ezali le plus rapide au monde mais histoire yango ebetamati. Bandeko balandi pasi na motema. Pasi na motema. Moyindo azokoka te komonisa œuvre na pona nini po occidentaux ba orientaux batila biso ba garde-fou o ezo permettre biso te tozwa makoki ya kobima na kati ya boloko po œuvre na biso tolia toto sepela na mbuma na yango. Tozokende malembe kokende ko découvrir nanu yambo eteni ya yambo o mokomi mokanda komeli biso kobotama ya bato kolandela bileko bya mokili. Donc bato bayaka na kati ya mokili pona komonisa likabo o tata mokili atie kati na bango komonisa mosala. Ninge ba misu baloba kete to yaka la mokili to yaka tourisme to boti to bali to sali to lie to meli na kufi na keite moto ayaka na kati ya mokili musuni pona kokokisa etinda ya tata mokili kolandela mission oyo zwi. Okoki kozala mission ya kozala maçon, okoki kozala mission ya kozala menuisier, okoki kozala mission ya kozala moteyi, okoki kozala mission ya kozala architecte. Donc moto na moto ayaka na etinda na okoki kozala mission ya kozala ne songia nzila ya kozongisa bayino na sika yebabungelaki. Donc bato bayaka na mokili kolandela mission o tata mokili apesi bino. Siko lokola loposo pembi bayebi ete bato bayaka pona kokisa etinde ya tata mokili bakoti distraction na terrain. Oyo ko permettre te moto a découvrir likabo o ya yeli na kata mokili.
bato bapesa ba interprétation ya mabe pona bango mosali ya nzambe ezalika o asimbaka buku to soi-disant buku ya nzambe biblia ndatera nango te mosali ya nzambe biso banso tozali basali ya nzambe towuti na mokili ya molimo na makabo ya bokeseni na bileko ya bokeseni mpona koya kokokisa etinda ya tata mokili awa na kati ya mokili ya mosuni donc menuisier ayaka kokokisa etinda ya tata mokili me nini esalaka ke biso oyo ya biso balikabo emonana te nde mokomi mokanda komi mpo tozali bongo na kati ya bowumbu nezosala ete fruit ya badon ine na biso ya makabo oyo toyaka nango ekoka bona komona te mpo na nini mpo a chaque fois moyindo moko abrile mpa bazwi ye akei libanda bakonzi ya Afrique bazokoka te kobatela énergie to badon to likabo oyo bayindo bazali bongo na kobotama na yango bateli biso environnement moko oyo ezopermettre te biso tomonisa ntina ya bozali na biso na kati ya mokili ya mosuni yango komona loposo pombe akela bamécanisme nyonso surtout distraction ya makasi mpo bokoka te kobatela makabo bozali kobotama na yango mpo bokoka te komonisa likabo oyo bozali kowuta nango na mokili ya molimo nakolika toke 36 mpo mokomi mokanda alimboli vraiment na kati ya nsiku na bandeko bazala ntango mosusu na kokoso moya kososola mai oyo tozoloba awa concernant likabo oyo moto awuta wana kati ya mokili ya molimo bobenga esika bacentre ya vwamo ezali bokotanga yango na kati ya nsiku me tozonga na kati ya mokanda mpo tokende bokoyeba bozindo ya buku oyo mpo na nini fu mokusa komi bomoto bwa malonga mpo na bilenge na biso liteya yambo elenge yeba mayema leka mpo ososola mayema azali koya mayema azali kobebisa bolenge bwayo mabongisi ya mondele mpo na kobebisa biso bayindo na eleko na biso ya bonsomi biso bayindo ntango tokomaki na ntango oyo tolingaki kobima na boloko milimo ya bonsomi mpe bayaki kobotama nde bongo mondele lokola ayebaki ete biso tokomaki na eleko na biso ya bonsomi mpe lokola bayebi ete milimo ya bonsomi bazali koya nde batiaki mitambo na banzoto oyo ekoyamba milimo wana mpe lisusu batiaki mitambo misusu na nzinga to na environnement na biso yango ekosala ete molimo oyo akoya atako azali na nguya bokasi to na elembo to na etwali na ye akosala eloko moko ti pamba te akuti nzoto babebisa pe zinga ya kobeba ndakisa moto oyo azali mokumbi monene ya mituka soki bopesi ye mutuka oyo ezali ya kimbambala boyeba ete atako ayebi mosala mwango malamu akokoka kosala eloko te to pe koyeba mosala mwaye ekomonana te pamba te esalelo oyo azwi ezali malamu te yango wana lelo epai na biso bayindo loposo pembe akotisela biso makambo ya mabe ebele ya motindo na motindo kaka mpona kobebisa banzoto na biso bayindo bakotisa babokono ya bongo to ya cerveau bakotisa masolo ya elengi kasi etonda lokuta bakotisa makambo ya pasi to pe makambo oyo enyokolaka bato pe bongo na bongo oyo ezali makambo ya mabe oyo bakotisela biso bayindo bandeko balandi na kolikia biso bayindo loposo pembe souci na ye ya mokolo na mokolo ezalaka à maintenir toujours Afrique na kati ya dépendance pour loposo pembe yebi ke mokolo Afrique ekokoma indépendance sur tous les plans ya kokota na kati ya crise et lokola yebi manaka wana akela ba garde-fou ya lolenge na lolenge et lokola bango bayebi baza na kati ya botata moketo na kati ya spiritualité na bango bayebi kosala ba lecture ya bato nde biso ta dokoma pene leko to za bonsomi milimo wana kobota poto yebi ke bato bayaka kolandela bileko pe kolandela ba posa iyebozali na kati ya mokila mosuni ndakisa ne leko to zali mabele Afrique za na posa ya ba révolutionnaire poto longola Afrique na kati ya bowumbu et tata mokila osala nini akotindela bino milimo ya ba révolutionnaire siko lokola loposo pe bebi ke Afrique ne leko bazali lokola bazana kati ya dépendance bakotinda ba esprit oyo bakoya kosala bokasi po bakolongola bona dépendance bambe babona indépendance et loposo pembe akokela ba mécanisme ebele akoluka kobebisa environnement
yango lelo tokomona bamasanga ya lolenge na lolenge coin nyonso batie bamasanga ya ba 200 francs ya ba 300 francs ya ba 500 francs moto ameli masanga ya 500 francs azwi kwiti po batali ke bamasanga ba 3000 moto akobima bo azwi 3000 te moi meleza tabi te foto landa bango tina ba sei nyonso wana pona kobebisa environnement milimo ya bonsomi ya kapa ina biso mais babebisaki environnement pona nini po baboma étoile o ezali bongo elembo o mutu azali kobotama na kolandela likabo oyo aye nango na kati ya mokili ya mosoni nde bakotisa babokono ya lolenge na kino le bazali kokoba kokotisa babokono na lolenge nyonso na bavaccin nyonso bazali kokotisa lelo so tozomona bacoup d'état na kati ya mabele Afrique coup d'état ya yambo ebandaki epai ya nzinga nku epai ya mwana na ye soutenir epai ya banani epai ya ba premier missionnaire na nzela ya église catholique o ba missionnaire bayaki na yango tozomona donc les 3491 baloni mbuma ya mabe na mabele na biso bakotisa babokono ya lolenge na lolenge mpo babebisa lelo nyonso tozomona o ba PD o kikuluna o kilesibienne o lokoso longwa na bokonzi nga na kota longwa nga na lia soit fait d'argent nyonso babe kindumba ba demi terrain ya ba transport mutu azwi sakombi azwi sukala tina kati po sakombi konda nyonso wana mutu asali kwanga azwi tala kushi ya bamakasa tie bele kwanga omona kwanga na libala tala monene me olongola makasa be kwanga tikali mokonde donc nyonso mabe bakotisa na kati ya bayindo bakotisa nyonso ya mabe kati na bayindo nani akotisaki yango loposo mpe me mpo na nini mpo na kobebisa manaka ya bosomi na biso pamba te moto akoki kobuta molimo akoki koya nakoki kozwa ndakisa ngai tata ntumu nalati base ya propre molato vuma ya bayindo base ya kitoko base riche me nakoti na esika oyo potopoto ezali to esika banikisaka fufu nakoliki ata ataki molato ya propre me loko nakoti esika ya bosoto molato na ngala mpe ekobeba ekokoma ya bosoto donc mosuni ezali instrument oyo ezali kopermettre molimo akokisa etinda na ye nakoki kozwa ndakisa moto asokoli ake na ndako asokoli arepase elamba na ye alingala ata pa kende mosala siko elamba wana ekatani to ebebi na ndimi te moto wana akokende mosala sans bilamba to bolumbu malgré aza moto mayele na moto ezali mais lokola kaka aza bolumbu akokoka te kokende mosala po instrument oyo ekopermettre ye abima na ndako nake mosala ezali elamba lolenge moko mpe mosuni ezali instrument oyo ezali kopermettre molimo po akokisa posa moko songolo yango tata mokili asala mokili ya mosuni po eyambaka milimo oyo ezali kowuta na kati ya mokili ya molimo eya na kati ya mokili ya mosuni matondo mingi na tata mokili nakotindelaka biso so nsiku mia semono anza neleko oyo na nzela ya nesongi ya nzela po moto akoma na souci akokoma babuku oyo mpo na bilenge elingi koloba ete souci vraiment ya bilenge ezali souci ya mabele na biso ezali souci ya Afrique ezali bandeko nanga bilenge soki biso na bino tozwi conscience biso nde tokotindika badirigant na biso po bazwa mikano ya malonga mpona mabele na biso mais aussi lota biso bilenge tokozala na kati ya distraction absolue tokozala na makoki te ya koyeba bongo kotombola mabele na biso tokoka kobundisa te kokoso oyo bayelaki biso na mabele na biso bandeko balandi ezopesa pasi ezopesa pe mawa ezopesa pasi ezopesa mawa soki tokokoka te kolongwa na kati ya dépendance oyo kasi tozonga bongo kaka na kati ya mokanda balobi nyonso po kaka milimo na biso esala te misala na yango awa na mosoni pe bongo bakoluka kosilisa bana mike oyo bazali na bilembo ndenge esalemaki pe neteni ya bapaya tokolikia neteni ya bapaya tango bana Israeli bazalaki na bowumbu na mabele na biso na Egypte toyebi mokonzi Farao lokola azalaki na souci ete a maintenir ba Israélites na état wana esclavagisme na mabele na biso
bapesaki ndingisi ya kosala nini ya koboma bana nyonso babotamaki na eleko wana. Lolenge moko mpe na eleko ya Yezu tozwi bandakisa wana te mpo na kokumisa me mpo na kobalisa bososola mpe ndenge mopaya azali bokosala na kati ya mabele na biso. Nde babi na ntango ya fumuki mbangu mpo na biso bayindo mpo na kosilisa bana mike baye bayaki mpe bazali na makabo bakotisaki babokono ebele oyo ebomisa bana lokola variole, varicelle, kituntu to rijole na eleko ya kobotama ya bana yango. Toyeba malamu ete kituntu ezali bokono ya mibange te kaka ya bana mike nyonso oyo kaka pona koluka kobebisa bonsomi pe botata mokili epai na biso. Nde na kotambola ya mokili molimo mutu ya bileko to ya generation biso ayaka pe elongo na milimo oyo bakozala na ye. Nde soki milimo ya bakeli bisalelo bayei milimo baye bakokoba to baye bakokolisa bisalelo wana bakozala bongo pona komonisa bayindo kokomisa bayindo bazoba pona tango bakoluka kobundela bonsomi bango bayindo banso bazala na bango bazoba pe bongo sima ya bosomi bozoba kovanda makasi epai ya bayindo. Na kolikia ndenge topesi ndakisa loposo pembe biso pe awa na eleko ya fumuki mbangu loposo pembe akotisa babokono ya lolenge na lolenge kino lelo pazali kokoba mutazo ndima a dépensé tant de millions pour na kopesa ba vaccin pour na kokabola ba moustiquaire tant de millions apesi yo vaccin afuti pe na bato ba pesa vaccin. Lelo toyebi ete cause ya malaria ezali environnement na chose propreté bo sotoza partout. Siko esika moto afuta tant de millions pour kabola bilo ba moustiquaire afuta bato pona nini te asunga bino kana makoki bo enseigner environnement na bino. Mwana mayele nde bapesaka biso ndakisa ya mbisi na kati ya mai. Soki mbisi omoni pambo atelemi na kati ya mai mbisi ya mayele ba na pression ya mai pambo ko telema te fixe esengeli pambo acholaka. Soki pambo atelemi fixe segeza elo mo esimbe libana soki mbisi azoba ke alie suka na ye akosuka na kikalungu bakosopele mwa bizeuzeu likolo batie na kati ya biteku mwa bukula banseka a mutabimi mwa motoki na zolo balie. Mais mbisa mayele so amoni pambo atema siko biso pe bayino to mituna mutuna mutu andimi a dépensé tant de millions de dollars apesa bino ba moustiquaire afuta bino makoki apesa ba vaccin afuta na bato mais loko oya mukia ko ikosala ta muso pona bolamu ya bato azo sala yango te. Na kolikia bandeko balandi esengeli moto moyindo azwa boyebi mais nani yango vraiment za censé ya kopesa moto moyindo boyebi oyo ko permettre ya koma na ba facilité ya ko raisonner babuku ya boye zo mériter batangisa ngo na betelo babuku ya boye ngana yoki mapasi ya poko tala motu ya to monene ya buku oyo na kuto comme na mozindo te kaka ne bandeli mai o ngana tangi na posa tango mususu ya kolela kotala sacrifice kotala grandeur ya boyebi ezali na kati ya buku oyo. Bandeko bayindo toza obligé ya kolinga mabele na biso toza obligé ya kobatela baye o bazoluka bolamu na biso po ebele ya bato akokoma mukanda akumisi ba Pythagore akumisi soki ba Jean-Jacques Rousseau. C'est difficile omona moto moyindo akomi buku akumisa kiboyindo topesi raison na mbuta lumumba tanga lobai ke histoire ya bayindo ekokoma makaya pa ya bayindo mais moyindo nini akokoma histoire ya bayindo eza moyindo oyo aza conscient et parmi bayindo oyo baza conscient ne leko oyo buku oyo nandimite eza na bato ba publiera ba buku na bango akepe na botela minene ya mboka oyo asopi champagne mais sotali buku yango na kati boye plagiat akopeka ma ya loposo pembe akopeka ka histoire ya loposo pembe à l'équipe ba benge grand historien mais histoire azo beteza ya banani ya ba paya ndenge ba critiquer l'homme moto moyindo o moto moyindo azaki sans valeur sans connaissance sans civilisation mais moto azo détenir vrai secret ya histoire ya moto moyindo ne lekoyo ba buku ya boye
tozongisi matondo na mokomi mokanda fumukusu kia mzala pana na Angola ezalaka pamba denga na ntsumbu na misala kozwa mikanda na bango po mikanda na bango à chaque fois biso na bino tolandaka yango toliki ya kabozongisa tango noso matondo bokene na aveni ngiringiri na direction Chaba Gambela bokokuta mikanda o ezali wana bino ba étudiant bino ba universitaire toyebi ke moto aketanga université ça pas kota contact na univers a découvrir fonctionnement ya monde mais pour na nini te bosala pe bokaso kosala ba recherche na ba buku ya fumukusu kia mzala pana na Angola tout ça li ba recherche nyonso to tangi ba classe na ba niveau nyonso mais vie quotidienne ya moto moyindo kino lelo 000 ba contribution kino lelo ka ba pepo libanda mais solution yango yo moto zo belisa mwana kitunta koma kalito imulai soko meki o esimbi to meki o esimbi te mais mekana nu quand même ate ya fumukusu kia mzala pana na Angola to salisa ba conférence ba sommet ba prière ya ndenge na mabele Afrique mais fumukusu kia mzala pana na Angola azo komela biso ba buku o esimbi sekele ya bolamu ya moto moyindo bandeko balanti tolobaki na émission moko buku oto kokosisa ngote tolaki bino ke buku oyo botala kaka na page de garde nango eza na maye ya moto ya surtout pona bilenge mibali pe basi aba talisa biso na kobota mana biso pona ni toyaka na kata mokila mosuni batalisi biso lisusu mitambo nini olo poso pembe atela biso ndenge tolobaki ne bandeli moto ayaka na kata mokila mosuni pona kokokisa etinda ya tata mokili toyaka tourisme te toyaka kolia komela kobota te mais toyaka pona etinda ya tata mokili etinda yango ezali na biteni ya bokeseni soko za menuisier eza etinda ya tata mokili apesa yo soko za maçon eza etinda ya tata mokili soko za chauffeur mopila eza etinda ya tata mokili soko zali mopanzi sango lokola nga tata ntsumbu eza etinda ya tata mokili soki po zali moto oteyaka bato na kati ya bakilongo to na biyamba ezali etinda ya tata mokili biso banso tozali basali ya tata mokili milimo oyo toza na yango ewuti epai ya tata mokili donc mosuni oyo eza kaka instrument organe ya travail soko pasoli moto okomona esika moko te mayele na bwana na evandi elingi koloba ke bakapasité na mibale ebombami na eteni ya molimo oyo ewutaka epai ya tata mokili boyebi ya boye eza kaka fumukusu kia mzala pana na Angola alanga nzebo moko ayemba mituna oyo tozwi biyano te na mokili tokozwa ngo na Bible mais oyo bomoni te na Bible bokozwa ngo na siku pamba te siku nde simi maye maso mais lelo tolobela mama siku toloba mabuku oyo tobandi déjà komona bandambo ya biyano nde tolobaki kine bandeli bandeko baza na kokoso ya kososola mai tolobi bopusa na pemeli ba centre voix mezali po siku ebimiao tomoni 16e leçon ya siku ebimiao soki bopusani bokotanga bokozala pe na facilité ya kososola mai oyo tozali koloba tozongisi matondo ya mingi na bino bayebanso bolandaki biso matondo ya mingi po toyebi ke boza ebele na bandeko bokomela biso na niveau ya YouTube bakombo ekimi mwa muke mais toyebi ke tozali ndeko mo po lobaki ke pona makambo te ba sabilo lolenge ya losambo tokolikia bakolakisa bino voix télévisée za pona bolamu ya bayindo banso tokolikia bakambi nanga bayambaki sango wana tomonaki makomela na nzela YouTube tobosani te tokokomisela bango si tokomiselaki pe bango yango bakolengela manaka epai na bino tozongisi matondo lelo tolobelaki buku oyo bomoto bwa malonga pona bilenge na biso eteni nango ayambo babaki ete elenge yeba mai maleka po ososola mai mazali kobebisa bolenge bwayo nakolikia tozongisi matondo ya mingi epai ya tatambala matsadila po bango nde bazalaki na sima ya kamera na bengaka bango kwanga ya ntolula pamba te po baza pasi na kosilisa bango okomone moke na miso me po silisa opika nazongisi matondo epai na bango na pesi wetwao epai ya tata kwako ya kalao tata futila bango mikono abenga bango bawetwao bayebi tina na bengi bango bawetwa pona nini te na mopesi tolia monene o asunga kapso tata ntsumbu cordon kivuya en tout cas tozongisaka matondo ya mingi epai na bino batoli na bino ezali moko ya bapilier o pepe saka biso bokasi tokoba vraiment
kosala mosala to mekolo katango nyonso mokolo na mokolo pona kosala bongo mosala o biso na bino tokutani na manaka ezali koya tika ete kimia ya fumuki mbango eyingila o mabota na bino baso même mukanda o tolaki bino bozapete manako ezali koya tokosisa bino mukanda oyo matondo.